Là-bas. Là-bas. Le salélité là-bas. Serge sort na yenini. Moi ça Serge sort na yenini. Wana kasi kwa na bongi te ba changer ka mutu te yo ko senga ngote senga ngo ba changer mutu muso asala ngo na place na ye papa obenganga allô papa Serge Labaki. Oh mais non papa, qu'est-ce qu'il y a là-bas kala sikoyo lenga na bimi munganga alobina na bakisa kisi moko lenga zaki abana ko yoka pema alors lena simaranga ler kaka na bimi ayoka kisonya kukufa na miso na ngai peme munganga lobe matin na 73 degrés ezaki makati mingi sel labaki azanga moko na lupango labaki Serge labaki comme il est là nanga mingi papa eza pona yo nazolela nde yo papa amisalelite yake yo libala ngo ekufa nango bien il va continuer pour yo nga nazanga yo Serge. Na pourquoi ça va? Pourquoi ça? Nina. Nini te? Quoi? Il y en a pas couillé. Bazab. Hein? Bazab pité. Obi Naomi okamsinga. Okamsinga makasi mwana ngai. Do raison yango wana. So nazo tuna kayo yebisaka ngai. Parce que naza mama zoba te o na vandi na ndako mwana ngai na mona nyo surtout ba problème nyo surtout ekeye zongi. Non mais moni libala balba soko li otondi te ko meka libala te na tuna kiyo Naomi olingi mobali na yo yi mama na lingi libala ndenge zaboy biso tozo vivre bien eza na batu mususu tant kaka babala ni lobi nango bakombe ye mobali tant musu musale ezate babande ko bota na bango bana na kimakangu to babala ni maboto zo ya lisusu te libala ba supportaka nyonso oyo ko komela ona kati ya ndako ya libala il faut ko supporter et puis moi si ya libala azalaka na ba camarade te soko za na camarade moko iba ngoza na problème moko soko comme na des camarades comme na des problèmes siko soko comme na 10 tango balani na mobali wana nda komi yaya na yo papa na yo noko na yo mama donc komi nyonso po na yo soki likambo ezali fo boyeba ndeni ya kobongisa po mabe ezala te
kasi ba jeune fille bazo bala yo leki bango na nini o bazo mona na ndako na bango wana ba yo bima libanda to ba bimi na salon po baloba non basuka na oka na chambre moi ça libala bimisaka makam na salon te esuka ka na chambre non mi ongo sanga nini yo ndo koma camarade nanga yo ndo koma nyoso nanga na longo musika kuna na eto vanda na yo na koloba nini retourne nga et puis bon mona nga mama zoba apesa ki mwana e conseil te ngala la kiso masanga conseil maman ngala la kiso komela masanga olakisanga te merci siko ekomi wapi non mais là c'est plus mes maman ko supporter les balles au zulu ba ko supporter les balles na supporter rati donc supporter les lotin ezaka loni na supporter monter maman c'est depuis premier jour on a tchama kona ndako depuis nuit de noces nanga na banda supporter si lelo naza mutu naza besoin de se reposer na la bien na la muka bien na la bien te na la muka bien te maman yo la peut être ronfler nga la te nga na yo kabine nsuti bolali un Serge Lenga ayibisenga kuti ma famille na bango nazaki vraiment désespéré makasi na coutume non par rapport na nga mokona naboti tegra papa na ya sundoli ye kolongo mpenza mingi naokoka te je savais qu'un jour tozonga na papa tegra nayetikala osama te en fait vérité eza ke banda mama olinga ti lelo nakutana kaka na badéception soki ozwi mobali moo boye ofanda na mobali wana omonaka alingi camarade na yo omonaka atiki yo ake alingi moto mosusu ta mosusu omona bokekotisa ta mosusu mikanda boya mosala omonaka bato mosusu bazwi bango na mosala yo baozwa o te ekolo mabe mpe soki yo moto omemaki moto yango na cope basinteresse sur yo nde baosinteresse baekarte ngai basali lokolo mabe te likolo mabe okomona na ozala na mobali makambo dio osimba te nzoka mpo na yo mosi ozala na lokolo mabe oyo ewuti wapi nzambe na ngai bafamile nini oyo amsuna ndozanga na lisolo obetela bakamarade nanga baninga nazomwa ndeni na obanda te na explike bato kenga nde naza boye makambo esimba te mais ere nakomaki na niveau osambelaka bino mpe emesenge natika yo oloba nini esika na loba na yo makoloba boto oyoka ti nali tozosambela mpe ti na likolo yango nazoregrete likolo ya mabe ti ntango na yo olinga Serge maman je me suis dit ke kokona se consoler nini nakozala nga mwasi kitoko boye nakutana na baproblème maman c'est pas facile Karine ozwa makasi so bandi kolela awa nga mama nona bandolela koko ne mpe bandolela parce que likambo oyo ya biso tolelaka kaka donc soki tovivre kaka eza nango nzambe mais un jour nzambe azwa solution na biso nzambe apesi yo mobali deja te ozolela nini na famille ba Serge na famille na bango so ozala na mwasi kimakango esa nango elo te mais so ozwi décision ya obala mwasi eza na condition oyo bapesaka na famille na bango condition nga na ndimaki condition ndimaki mama supporte soko vandanga mote loba na ano condition nini ndoki pambo oke kondima condition nini wakokota na basiance pamba likolo kondima condition nini ndima condition nini
nala ka so gachi ba ki musala. Est-ce que vous bien? Il y a des fois na supporter pongi nanga, na supporter parce que na bali. Chambre to la langa na gachi maman. So na tigo ka butu moko la la wana. Gachi ba za pembe maman obimo kima. Gachi ba pentaka na ebite ko pente ba tenso ba pentaka. Na mokilio maman na yoka na mona. On ne peut pas penter sur l'équipe. Gachi bi butu obineza lokwa ndeti robinet ba fongoli ma yeleka. Yadi ka penta tiki ya lokwa robinet pa fongoli ma yeleka mukinza na mukinza si bokola mukana tongo. So bibi na chambre nde oyoki ma mopepe koti na chambre. Gachi bi atanga soyi. Ebi bato batanga soyi. Oko tanga no soyi ya mukie vandi. Gachi bi atanga soyi ya mukete mama. Tashi bomona na ba dra wana. Est-ce que tu as mo mukie ah oh bibi sadra. Toi mo mukete mama. So ya pas ma gachi bébé ça dra. Je peux imaginer dra là des bébés bien parti mon nez soyi. Le reste bazu copa mai ba sopi na dra. Et puis solo bima. Et puis solo bima malgré que gachi bi anika abrosami. Je supporte pas maman. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui, je te dis maman na lembi. C'est plus mieux na divorcer na gachi bi. C'est plus mieux maman. Olingi au divorcé. Oui. Il y a des solutions. Oui. Au solo ba bien, la ligne est divorcée. Oui. Et ça facile. La ligne est divorcée. Tout le baron est facile. Mais comment le tribunal de paix, batangela yo penda yo kamela na banzolo bate tos bongsana mbana nga. Kende po yo kamakambu loko yo za posta au divorcer kende kuna kende ko fungola dossier o yo kamakambu ye beleza la wana olobate na préféré na tchaka na sukola nga moko drame mbana nga na tchaka parfait pour na la bien. Maman na tchaka parfait. Combien de parfait on a soma na ndako yo? Oza uniquement soka soko yo kanga maman na yo. C'est parfait. Maman oui que Gachiba zaka marié avant Gachibi n'est pas divorcé hein. Gachibi a divorcé. Oui na comprendre pourquoi moi ça Gachibi a divorcé qui parce que oh yo na mona. Moto supporter ta yo supporter on te yoka kanga. Pour ko pousser rabili maman yo zela maman malembe na bi que yo mela radio. Kotenga moi si a Gasbi. Wala yé. Mais yo na minute tozo sola masolo ya couple na yo. Papi to tika marambo elekeleka. Yo po ko bongisa mobile. Yo ka mama. Zela. Na mona ba tchara ba publicité ba docteur ba comme belé na mokilio. O comme mobile na yo te. Yo ndo zela, yo ndo za mama ya Gasbi. Ya on a bien le docteur. O ki comme mais soki ba docteur simbité. O ki ko tcha mobile no na ba lo sambo lu ki be église. Basambela pona mobali na yo je to komi wana mama nzelo okoti wana desi na leka ka mpe na bimango da kala kisi ni Gachiba milité kisi ni Gachiba milité na silence sans que yo yeba ti le to komi na niveau que yo yeba makambeleka na kati ya chambre nanga parce que na lembi mais Naomi Gachiba zuba kisa komela ya kobaka ya kotungula mama soko pesi Gachibi kisi ya loko lobi ke multiplier en sous fois ça maman ngala za d'accord te na divorce. Nga naza d'accord te na ba raison oyo zo pesa. Yango ndo ke lobake non na oboma libala po asuba kata. Gachiba penta ana misu na bino aboko ko supporter ngo. Nazo supporter ka ko. Nga na ye makambo ebele na mokili oyo. Yango ndo ke koloba na tribunal de paix que non na oboma libala po mbana nga penta ka suba. Ba omona zo po bandi liboma. Tanga soya. Tanga soyi. Soya mbasolo makasi bo. Na mi ba omona yo bandi liboma ba kolobake okomi na mibali mususu. C'est mieux qu'elle a divorcé, non, maman. Ok, na soutenir yo. Ozu mobali moko atanga soite a pentarate. Mais azana problème ya ko soutenir yo na mbetu. Oboya el susu soutenir na mbetu comment maman? Mais na mbetu. Donc faiblesse sexuelle. Oui oui. Na boye. Oboye. Oui. Ozu isu mobali mususu. Asa muntakisi. Na va ina itanki alinga te. Siko soka zandoki. Kindoki ne za ngata pesi ngata. Mais on change une balle combien? C'est ça la vie maman. C'est ça la vie te. Li bala ba supportaka. Pas jusqu'à ce point. Non non. So balinga avant la nuit d'annonce. Yete mto coucher nanga yani. Moko la nuit de noces.
Yana ye muta asanayo. Oh. Ora na ye mbete mako. Ye para na yo mbete mako. Condition moderne. On dit maké. Tuza mutu mabe. Ah, Bakata mukoko na ngalo. Tuza mabe. maman. Alors bien dit maké. Uzamona mabe. Karine. Na yoko janga mobile. Ndenge yo zawa na kitoko na yo na ntuta. Yoko janga mobile. Oyebite ke bakoti na kati ya sorcellerie. Oh, ajiba ndoki. Bakoti na kati ya ba sorcellerie. Na kati ya magie. Yo wanana. Mibeko nini nga banana botama tina koma boye. Na yaka mobile. Na tika na komona te. Bobala ni nuit de noces oloko obimande na mobali na yo. Ndeko mobali afongola nzela. Maman, c'est quoi problème? Yo na ye. Ton bima était garçon m'a confiné dans comprendre tes soeurs et l'on est comme la maman. Nini? C'est quoi? Tant aux aînés dans ta chambre. Akoti na ye na sama. Olongoli bilamba. Ya kufi. Te azena kwiti makasi. Sika. Abina ngande na kwiti boye na osa bien te wana lobika na tongo kasi. Olongola ke de bilama moni pe yo. Yo moni. Amoni sika. Tumuna naki. Waposa na babizi. Te tu sais que l'autre. Te yo longwa bilamba ko sa yelo kote. Azena kwiti makasi to no tu sais l'ondeni. Yo longwa bilamba sa yelo kote. Tu sais que l'autre maman. Amoni sika yo omitala te. Tu sais que l'autre. Omitala ka ozati. Ah ngayo. Oza monene. Oza no propre. Oza goût. Oza teke o basi musunde bazala mataku minene ezala salite makwanja solo ya yo za bongoti mama zena kwiti kwanja te nkola akombete uzabye yo undimaki mpona nini poke ikolonga bya ba yaka ngoka mosu tanga amoni ya kao akufi te akufele ipana ngate akenda ki mama oyebinga tona zaki jeune fille Nathalie Bakwana nga zaki velu bano benga nga femme favori mukwa mususu na kutani na mobali wana pemba bolenge tokotani kana shamba alongoli kabila ma mobali kao asaki krisa kimema mutakala na bengi mama chasse za epeme na hotel na yo ba ozolanda ka likolo nanga me yanga kufa kite mobali amona yanga kufa kite tina libumu pa elali boye tena libumu oyo passport moni ta mobali amona obe bakata ha kufeli sur l'hôpital ngana bomi ete kao quiz e bakata mako pa tina mako mama nini mota kufinga mota sanse mota akupa kete mama ki ayemba ngwa chance za epeme na kuta mota ango aku sai crise kase Yolele machai monde toi handicap wana zela Teresia mimi umelinga te na meleli na mutu te Teresia moni yo obota mwana mubali mimi nga bot ta mère zela nan olina benga na benga ba ike ba simbo sikonde bien ba violer yo ta foi Teresia ba violer yo olingini omona wana yondo zano bota trésor obota genite ça veut dire Kenny ali fanto na basanga césarienne tezalenga basanga césarienne yo la dodo ça veut dire baike ba osimbo yo fo pesa nga val na kota na tala Kenny otala mwana te poza te ko sikalelo okete ba violé yo elelo ba yeba yo na kopesa okoko te ba yeba yo na kopesa yo yete po oza na éducation opesa lenga ko la éducation ni mishulo mona no simbe na bien te perte de sang na perte de sang à bala ta ba tere na perte de sang à bala yo tela muna na benga baike ba yeba yo wana kwiti mama mona yo na lobino bwe na respect Kenya koko ete pia chapeau na opesa te pesanga na kopesa omwana te po pesanga na benga baike na benga baike benga omoni Kenny ali fanto nanga koko nanga ngane na bwe na elili ya famille na sikono tune omwana mwana ngape na mwana na mwasi te bo mwana elo
Muyibi nde mon anga. Voleur armé. Criminel. Eh, Thérèse. Moi, l'on est dans sol, no bo. Lobi no sola, no bo été. Ba violer, ba ike. Moi, tape. Koko nanga na opesa. Te, bo pesi. No yiba ke ni beta. No la tsoke no yiba. Obi ngana na boy. Na roti da baninga na ba ike mibali ba filer ba violer ke ni. Chafu. Moi no mo. Voilà la tableau que esprit beba na ngo Thérèse. Moi nanga. Moi kiki la singe na telemi. Nde au telemi. Yona biso. So bo piété. Na otinda bena ba ike moko papa violer na misu na filmer pe na poser. Autant de ba violer moi na Thérèse avec cette éducation. Monde naza boye naza pe moto. Zana makamu susu oko supporter na mamuso ko supporter te. Oki vanda te sona na posa na nga mona kina douche na sokola na bandi ko misala nga moko ya mabete moko tsa ba mari de nuit de deux et au comme ça les idées de quoi bacher. Est-ce qu'on a lingité na sala mona kacha ndako awa na bimana mobali mususu bakanga mwasi andumba na boyi na tambo na nzela batsanga misapi mwasi wana aboma libala pona nini po bakanga na mobali na kacha ndako libala na boyi et puis na boyi kolinga mibali yo comprendre que na komo tricher na lingité lelo no lo bapena na se comprendre ngai siko ya kufi ndenge ya kufi boye muto pe ba remplacer na génération na bino abota mina ote na vanda na zela ti mukolo muta kozwa zemi po ba remplacer ye après ya kola aya ko sala to sa na 10 ans na 15 ans na 20 ans ngana ko na âge tant bo lela na matanga na otala bino ti ngabi bato ba olela me ba comprendre souci na ngate pour so ba na souci na ngande ba osama me so ba osate neti o lela makaso ndo lela ni bando lela ni po atande nga kufi mutu muso azate o simba ngate sko elo ni bando lela so makasi zane sika nanga so nazaki lekino mwasi ongo kata mamu boma libala na famille aneza famille famille moma be sko raisonner makambo yo na beteli yango famille na ngali solo makamuni ba oloba batu ba yebika na ya mariage naza heureuse nzoka na kati ndako libala ngo nazo souffrir kolega la mutalamba ka fufuna matembera Thompson chaque jour na comme na ba niveau mo boye yo préféré na fanda ta ndako 555 webi ndako 555 ndako manzanza na vana ngana ndako ndengwana menana mobali mo boye akei abitele ona luka boma mama na mela kitisa mama caleçon na mela nini ba ngoni mutu rouge na mela soki eloko nini soki kamula mama kamula luketu nyonso amela me aya ko kamula luketu na se sentir heureuse ke na vanda na mariage mo boye na nyonso mais moralement naza resté yo moi Thérèse ndo zana baike ba oyebo ngana mama te mwana nga moko puna kotina baike moko mwana nga osundola ngai na 5 mois bébé à 5 mois amela libena nga to amela te bon hôpital et quoi bo epona na bébé à 5 mois keni amela te ti lelo mwana na comme jeune fille bona ya opeso éducation ni opesa yi auzo éducation merne elengi po ba bengo meme misho botelo ba bengo meme Thérèse baike ba violer au Canada Thérèse ba lukanga na gouvernement cela qui pour abateka te ngana nyato aba rapa prise ba okango Thérèse vaut rien michou perte de sang tia michou botelo tingam na loka e ya ba no réglara ata dem na ndera sauce Nozwa bolala na bino ba violer na chasi ko na TikTok na YouTube Thérèse a violissé moi na atande gouvernement ekango ko Costa Mutamba ana bino lisu yo otani zoka nga oli out sauce penda na leo wali kaputi tina kausa ko na salo bouillon okota pese ba likikio na hivi
Puta meu. Meu sola. Yo lingo so. O mande basa tapa je pas bino banga te. Match union c'est dans aller et elle en retour et pas bino et ça frappe. C'est là. Yi akokanga. Et puis, na pe na tante mobile avec ça, tu sais, je te sens bon, oyebiké, et ça va bien, yoki bien, aux moto, aux malilité, ça là bas. Et puis ça ngata makasi ya ko multiplier intelligence na sagesse na nini fona sala po mobile na yo kanga bien. Nga ba effort wana ba ninga ba sala. Na ko sanga tam ko mote. Sko lo kwa na ko sala te. Yo moko lo kwa mobile. Zwa décision ya yeb sanga ke bima ke na ke na nga. Sko ato lobité yeba ke lelo na ndako no lala te na okende. Non tikala ate. Na pe jeune fille, na ko la taper pantalon, na type chemise, na bimbo na nzana ko tel pe na garçon mo boye ya ba 32 33 ans. To papola ni kitoko. To se pe na ba physique ya ngunza mama tana mesa matana kiti tombo lokolo nyonso to sala kitoko. Na yoki pepe na ke luketu na nga leo na sala ya musala ndeza mutu mususu ake musala comprendre lelo pe na travailler ba course le ka ke bien na sa parce que nga banana ya ana sala ngonote tu comprends tu restes nanda ko na bomengo no na ba immeuble possible nini oza courageux sûr nini. Non, aussi ça m'a camion solide. Aussi son côté. C'est quel bon nom? Qu'il pleuve, qu'il neige. Osani. Tout prend fin aujourd'hui. Loba loba bisala sala. Bisimba simba. Lokota lokota. C'est quel bon nom? Tika ngai. Quoi? Oso nunit. Obando sana ajni. Ronde mobile yoka ozoka sentiment bino zo senti pena ke nena za bo petit opeda donc ota mutu muso ota mona nzao batu muso na ota mbaba bela nga nzambe na mwasi aboye na olala te so na zana mwasi aboye na zubuka lpang na biso na pesi mais yo za sko na ngolala na ngola mukana ngo osela ngona o makambo o balobela kona balabala na yango penza moi pena mutatala bi petit abominga ninga za bosko so na zusiko petio na melele boma mama petio tongo etana te tasko degré na za no sko na kacha ndako na lala kano na lamukano valeur nango oyebi nango te ya BBL te original aussi ça de luxe. Et puis maman te maman va soyer bali kolopa ka maman ndako RK no kosapi zongana ndako kalate je pouvais pas parler ici parce que yozana pour la respect na un d'abord donc on a se déplacer en nga azanda ko maman oui maman zanda ko zali pas là ndakala oh boye bisanga te non maman zali pas là ngai na ninga ende ko sula pembe no te peut-être ba ko be na téléphone à maman mon yon ina na déplacer na bi que journée zana Yé pour que journée de ces coups en tata yanga na za nanga heureuse esika la vaina na même pas envie ya kozonga ndaku ya komona bilongisu ya batanda yozana idée mkemo letinga bona on di matin na zonga siko ndeti songa na zonga te jusqu'au zonga siko non mais nga ngula libanda te fona zonga la non je n'ai pas dit que ola la libanda viens nalobi mambo la libanda total ane ezana ezate nga hamosa libanda siko ebango bando rappeler nga
Non, on a rappelé parce qu'il y a mon obi que Erizana nous, tu remets à 18h. Est-ce qu'il a évité que ça moi célibat? Oui, mais on respecte mon thé. Par rapport à quoi? Il y a des choses que tu dois respecter. Et d'abord, déjà que sur la Bible déjà, après-midi, avant tout comme 18h, il faut qu'il y ait un. Et puis le 2, tu ne peux pas m'appeler tout le temps. Parce que souvent, je vois tes messages tout le temps. Ceux qui disent ça, des fois, dans les messages, je Naomi. Qu'est-ce que je vais dire? Naomi. Non, il faut se maîtriser. Oui, je sais que je vais me maîtriser là. Oui. Je ne refuse pas. Comment tu peux dire ça? Pourquoi pas? Non, parce que mais n'est-ce pas qu'il y a autour de la aux femmes mariées? Non, au cours de la télé, il y a des aux hommes qui ont sousou. On a pas fini monsieur mais qui a sali tu me traites comme ça. Non, toi solo le comme vous au le mabe, il m'a monté le mabe. Oh, il y a un des tindu ko ndolo bana ki na ba sim sousou. Non, ça mama kangu no bizarre wana, o mo sanisa o binga ke. S'il te plaît. Oh, elo ko yibeza kele ngando yibinga. Yibinga na nzunga mutu. Na retiré mon anga. Non, soigne malobana, o ko le bana bongo te. Na liste ko na zoncho depuis nga no to kutani. Do moninga la mwasi. Toto fa no bomo de téléphone na soni. Au moins, moi, si vous avez seule chose je peux te dire, s'il te plaît, Naomi. Non, tu as mal parlé, hein? Ça a fait mal. Excuse-moi. Dans une ordonnance depuis ma naissance, nous avons un médicament pour une infection de l'épicine. Pourquoi tu peux faire ça? Dans mon salon, dans un kouanza. Le quoi? Moi, je suis un qui, je suis un fourchette, je suis un pelle. C'est un niveau, hein? Dans ça, qui n'est pas dans le témoin. Ce qui va le bien, autant ici, ce qui va le bien, autant ici, solution mon côté. Moi, si, pourquoi le camera m'a offert? N'a pas moi la moto. Voilà. Pourquoi on a bon côté quand même? Mais on s'est excusé, non? Non, on s'est excusé, mais ça, le quoi andeti? Le quoi andeti? Et le comment est zangatina? Oh, je vais traiter de ma façon, Anna. Est-ce que vous avez le zangatina? Au bengue le zangatina. Alors, ta façon de parler, c'est comme si on avait quitté sanga. Non, c'est tout simplement, je voulais te rappeler que. Non, toi, tu crois que comme je me déplace, je quitte chez moi pour venir jusqu'ici. Donc, c'est l'autre côté parce que ça se permet de c'est pas là. Non, diamant. Non, je ne suis pas diamant parce que tu ne peux pas dire ça. Parce que je ne peux pas me risquer. Je suis une femme mariée. Et je trouve ça normal et déranger de l'autre côté. Je suis prêt à affronter tout risque. Tu n'as pas de risque à affronter. Quel risque d'abord tu dis? Oh, parce que vous êtes femme mariée. On a risque à affronter. La relation, on a un risque. Alors, si la femme mariée, tu respectes que je suis une femme mariée, c'est tout point bas. Voilà, je te respecte comme femme mariée. D'accord, le mot là, ce que ma canción qui n'est pas na yo nazo tricher ou soit na lobi koyiba qui nazo minimiser. Non, je te considère totalement. Laisse-moi te dire ce que bala quitté. Nanga na mouillé ou babengi chemise nanga oyo ponga na kotu na ndako. Papa, s'il te plaît. Je te dis la vérité. S'il te plaît. Non, mais je t'aime. Ah, pardon. Pour le moment, arrête d'abord des choses d'amour. Il faut mettre ça d'abord de côté. Côté pourquoi? On parle d'autres choses. Il ne faut pas mettre ça les choses d'amour là sur la table. Parce que l'amour, je ne crois pas que c'est vrai. Parce que je suis une femme mariée, tu ne peux pas aimer une femme mariée. C'est pas possible. Nami, comment tu as pu coucher avec une femme mariée, abîmée na mobile, pourquoi tu me dis ça d'abord? Non, non, pourquoi on ne va pas bongo?
Parce que tu me... Je suis pas bordel. D'accord. Naza zobate. D'accord. Le roi n'a mis ticket pas le moment manquer un respect. Na simaka ndé dans la une fois. Le moment manquer un respect. Tant on a balaki yo. Nazaki na comportement côté. Et on t'a commis si non ça yo. Problème n'angeza pour makambo mwana na mté. Na ça côté wana té. Mais ça problème il y a la kila. Et où t'as wapi, Michou? Avant que l'odeur dans les côtes dans le salon, on a l'ingo qui est là-bas de l'eau noire. Sur le monde qui nous protège, moi, puis sur les amis, pour odeur, on a souci de bien de l'eau, je ne sais pas. Le corps qui nous protège, en haut, les bandes, il y a parcelle. Ah, ouais. Comment on a courage à kolonga matambe banana ndaku na yo tina ndaku na nga libalo bangi même pas teke na bala o tina ndaku na devant maman na nga na problème na o non mais maman na ngati yo kasi nga ko fana ka bona suma ko na nga na ya place yo balela non yo sani non ya parce que moi na nga za libumu na yo e na ye ozate mama tuninga na sale lota na lobe lota Nebi c'est toi ba miesili. Siko ma beyo mon pona tia makokuna. O soko mona te na ya lisusu. Et puis na suka te tout resona peut-être que na lo ba makamususu. O ki mapwani. Te bisango ki mapwani. Te na tuni. Oui. Donc ceux qui zemi to lunga e pala ngate. On va luka ngati na kati ndaku na ngate. Naomi. Donc luka po na me ma zemi o bi eza zemi na yo. Ngana soko za zemi na. Moi ti na olala na lalinga na loti ndoto ke zemi oyo na moni mo mobile. Boga. Na nombre nyonso ya bana oyo boti na monde entier o 11 bana 11 ata moko te mais 11 olingo ti espoir na mwana aza yo te 12e ndaka si eza ye aza nani waliboma yaya osaba jini mwana mobali na nga mwana naza ya mobali na nga na zemi no lelo badene koma kasi ekozwa libumu na zemi nango kesa sango ademe manga na hôpital makasi na ndima o nomi obosalaka toni yo kokende nga bongo naza mutu te tengani na mutu ngana mutu oh toyeba pese ke to abatu te biso mibale non meno fidi na kolandelo makasi soko lingi nga noto sabia tokeno échographie soka bimna mwa mwasi na tikeli na tikeli nga tikaka na yo bosa na za marié o bosa na za mwasi libala échographie kuna batalaka mutala tsa alliance babanda papier ba on ba ngana mo tamba kolondaku atoki apo ko yengo zemi libanda eza kolondaku kene na koluka ko jena 11 bana tandi na chaque commune wana 11 commune wana ke ko sisa na bango pa na na sala na bango bien nagezo moi na sala tala Naomi ko sano o memanga nengo memanga te o kolembanga yonde muto ko bayenga na makila oyo ngana mo dia no kezo lobby ujane zali peta bete na ba Marseille yoso sa sanga baje ne peta onde bo ngana zango na libumu o saba ba o zala bango no sisa la bango tengi o ngane o kecho na Marseille non tala o ezali président yo te so son sanga wala vina nga o tantenga te respectenga changa na place tanga nga na respectaka o que ce soit la dernière fois que tu mettes pied dans ma maison je te dis oh lelo tinga musapi boy na mi yo tinga musapi boy OK c'est bon non tu es sous ma coloté mais ngande na oya sikwe comme ka magamu na ya kokuta kuna nda oya wapi no ya na otuno ya pikasi otuni oya mona nga yo oya pala nga yo pala ndeni ngana na problème na yo to tika na biso utepo mbayo kindo kiteli lo o ngalo ndoko ndo panze makolo ndoko fungwami ndokatali ndokakoti pe atie bebe ujana osabajie lobinga na yo totala na non totala no mambo ndeke olembanga sabajie
Nzambe nanga nini uva ozira ondeni Nzambe. Nazozanga mema baba kopesa yo. Pesanga malobati. Nazozanga. Siko akufi siko suite nango eza nini? Suite nango penza à la fin eza nini? Suite nango ya suka pende à la fin eza nini? Inoko. Nayebi te nazwa réponse na mboka otonga nazwa décision atake ngape tata na yo po miso yango yango ya ye sala makambo yango osala okoti na kuiti yango yememi yo tina liwa maladi akufili eyebani pete ti sikoyo baminganga bapesa biso suite te sikoyo ngape nazomituna sikoyo sel apanga ko nayebi yo nde mtoza muta coutume boyebi coutume ya mboka na bino ndenge ezali nga naza mopaya na makambo oyo me nakwei na coutume oyo ndenge balobaka bapapa baliaki manga minu abana ekomi ngai naoyeba te sikoyo nasani nakende ka bongo nabandango ka bongo toni jamais papa jamais siko mwasi nanga kozelaka nga tikan na makanisi na yo moko jamais cesse nga soko mona nazoloba boye mpo nazobatela yo naboti bino mingi te boyebi naleki na bino ya mwasi si katikati na yo omonaka te leki na yo na yo ekara kombio jamais nga nakokokende lisusu na kote na rere ya ndeko na yo oyo atika biso likolo makambo ya futile nga fo nasolo na mboka natuna bamikolo na mboka ke awa delege asa akei sikoyo tozwa décision nini mpo mwana mpe akomi na posa surtout ke mwasi nde mutu akomi na posa ya ye mobali togumeli na hôpital soko combien de jours yeyo akei sikoyo tovanda lisusu ti réponse euta mboka ya zaa na patience naza na maloba akopesa ape na makanisa akopesa mana nga mutu nakomi lokola zoba bana bakomi nga bazoba likolo ya nini bindima biloko mosusu soko toyebaka yo zonga ndako kende oyebisa bokilo ke no tosololi papa alobi bozala na patience wela cham wela todécourage te eza vie solution ekomona nango soko na solo na bamikolo na mboka solution ekozwa nabengi tosola mwa moke mama na nde tofanda awa banda na ya libala na nde naboti trésor na nde naboti michu olakisanga motema mabe te ovanda nanga mpena lokola mama na ngai kolongola nalongola kutu bokilo soki nazangi moto asalela yanga eza yo ndenge nayeba na mama meka obeti yanga nano lisolo ya famille oyo papa azalaka ndenge nini bozalaka ndenge nini na bomwana na nde boboti ale boboti ebakata nanika nayeba eza famille nga naza na kati te esepasaka ndenge nini mpona koyeba litina source origine ya famille oyo ozomona bokilo na yo nkombo na ye ezalaki mabana dibwe mabana dibwe nkombo ya papa ali mobimba yango wana apesa bana na ye mabana dibwe mabana obebongo ngai na tata bana soko mpona kobota tolingaki tozala na bana to mpe mwambi to libwa abandi bomoi na ye normale abalaki ngai na 15 tovandi mpo ye azalaki oyo mwasi na ngai na ntango na biso oyo mwasi na ngai te ayei kopisa bando apisi mabende nkonga apisi nyonso te ayei kobala ngai na ngonga mpe biso babalaki biso na mabende biso na mboka tobengaka yango nkonga babalaka biso na mabende
nsima na yango tata aleki na ngai aye koloba alobi te bopesa mbongo ajwa mpe mbongo abala ngai officer symbole ko symbole abala ngai officer te toye konga mosu jeme elongwe na ndenge naye kobota mabana aleme soki obotaki bana nyonso obotaka bana mwambe tolibwa. C'est bon, on fait sur 500 $. Voilà. D'accord. Tinda ya tika. Ok. Baby Tachimi. S'il te plaît. Comment qui m'embête tout? On met la bloc quoi hein. Comment on met là? On sait quoi. Nazara complexité. Te kosala moto osala. Mobali nazara complexité. Osala oyebi ko yumo oyebi ko osala mabi. Nasali mabi na. Osala mabi. Tu n'avais pas besoin de ça. Tu n'avais pas besoin de ça. Besoin de quoi? Toi, tu n'avais pas besoin de ça. Besoin de quoi? Tu n'avais pas besoin de ça. J'avais besoin de ça, mais on dirait aux ans 18. Mais je n'ai pas fini. Laisse-moi. Nini. Oh, mais je n'avais pas fini. Oh, tu connais ce qu'on est. Nasani, n'a qu'à personne. Mais oui, non. Eh, t'es. Non, mon abat, tu connais pas ma pardon. Qu'est-ce que ça fait? Eh, dans ma casse. Oh, tu connais pas ma. Oh, vous l'embattez. C'est toi qui dis ça? Maninga ba lembaka. Nalite. Non, c'est comme makasi. Non, na sekite nakanisika. Usali makasi, usali mabe, usali bien. Nakanisika maloba nao. Ebele zonga na mutu. Ah, ici. On va bosser mais au moins que émotiva yo. OK, na o telemela maman coutume maman va dire chaque chose a son temps. Il y a le temps de pleurer, il y a aussi le temps de rire. Ah chérie, pleure de l'école makasi. Mais rire né. On dirait top. Nous allons encore tozonga sisali na la bonne. Mais oui parce que le roi Léon a j'avais des choses sérieuses à te dire s'il te plaît. Tu as des choses sérieuses. Tu as l'argent? Non, on a commandé. On a commandé souki. Non, on a eu ce qu'on a dans bouton. Ok. Ouais. Bah, il n'y a pas de problème. Je suis là, je vais payer. Qu'au foot, on bon, on tenga mon au foot. Il y a au foot. D'ailleurs, tu vois, mon désabouillé, il y a ma caméra explique au thé. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que je suis heureuse. Donc, communication, non, Nasali référence soit naté. Tu sais, so moi c'est Sepeli. Et puis ça rappelle Mobali et Sengo. Souhait à Mobali nyonso o yaza vrai Mobali. Et ça moi si na yazala heureuse. Azala heureuse sur tous les plans. Oza heureuse, oza nanda kuna oya bien, ozangi moi moyen de transporter, ozangi pe et l'autre côté soki peut-être il y a un besoin familial. Ata Mobali a cité, yomoko oza en mesure ya ko satisfaire famille na yo, ata Mobali a yote. C'est la joie de tout homme. Donc ma joie est que yo oza heureuse. Nana sengolo moko. Nefi bana mosusu komona botimbo ata mokebo ya kufi mosusu jeme elongo ba bongo te na ndenge abotale na ye kobota mpe ibakata ndenge omoni bango mpe osimbika bango mibali simbo be bango mibali tata na bango azaki na mbongo peve omoni obe lupango oyo ndenge za monene azaki na mbongo monanaka tala ebela ndako oyo omonaka mpo awa alingaka ata etaze ngai nalobi tika boye mpo na bafete biso awa ezalaki soko alema akokisi mbula moko to ebakata fete bato bakotonda biso tozalaki kopesa moto invitation te toyeba be anniversaire amona quartier mobimba bato
tondi kolia komela ngonga mosusu ntango bato bazola komela ti awa tovandi na biso bena mobali mpe mobali na ngai mpe azalaki na ye mwa malade obe moke kasi mobali na ngai ngonga mosusu asalaki lokola ameka mwa kokende ndumba kozwa basi mosusu batango wana na bunaka bitumba na mosa avundwa we mosa avundwa we mpe azalaka mbanda na ngai na bunaka bitumba vundwa we bata mobutu na betaka mosa avundwa we aye kokoma na mosa bizimakara na beti mosa bizimakara moto oyo azalaki kopekisaka ngai obe tata kengo wa dondo donc papa azalaki bato parmi bato basala na mobutu ye nso moto bato ya kolia biloko na ndako na ngai wana tata Tshisekedi wa Mulumba wa père pe oyo ali père ye mpe azalaka moto na ngai na mobutu mama osala vie mama ondima te ngai soko ezalaki mpona tata mabana te kambe ngai nazalaki ni mosa ya mobutu kambe ngai nazalaki mosa ya Tshisekedi wa Mulumba oyo omoni boye ngai moto napesaka ye boye ngai moto napesaka ye bamibali yango mbongo bando okutana na bango wana bando okende okutana bango wapi ka boye ozokenda nzela babengi yo boye na boye ngai nayokaka nka omoni abe mpona soko omoni mokonzi ya mboka ngai moto nalingaka nabota ye fati beto ye ndaka aza nde mwana na ngai kasi mama na ye azalaki matata mingi mpe ngai nazalaki matata mingi mpe mbinga ngai na ye bitumba mikolo nyonso mpe baye kobala ye tata tanga akufi natikali obena bana nasali boye nsima na yango azalaki lisusu ndumba te atikaki ndumba akomaki obenga ye maoko mwasi na ye atala mwasi mosusu te obenga ye te biloko nyonso ekomaki kokende na mwa maadi mpango ozokendaka te omoni totikali na lupango moko na nyokomi na bana baluka te bandako ezalaki mwa tompe misato mosusu babotolaki na mwa nyongo moko boye mosusu mpe etekamaki obe te omoni bana lelo oyo na nyokwami ngai nateki makala nalobi te wana nano obe ezalaki ndako oyo kuna etongamaki nano te mpo na balokatere nateka makala na buna mpo na bana na ngai batanga kasi alema atanga ebakata tanga kasi lelo oyo obe ndenge yo mpe okuti biso na libala mpe oboti bana mpe baboti bankoko ebakata aboti mpe ye mpe aboti bankoko libote ekomi monene mpona kai na boti bango baboti papa ya Tegra apesanga Tegra comme cadeau. Je veux que vous allez papa pour la Tegra. Tegra tikala ozo affection papa te. Nenga komi ndenge wana azo affection papa ta mkomo te. Je sais que ndenge ozozwanga bolingo na yo ta vie et tout. Nayebi ke ozape na bolingo ya Tegra lokola mwana. Chérie, c'est pas une demande. S'il te plaît. Mais c'est une obligation. Écoutez, c'est pas une demande, oh yo, il faut ça, langa. C'est une obligation que je dois les faire de mon propre gré parce que au lingi maki, linga pe soso, linga salite ya soso. Et Tegra, aza non seulement moi na yo, aza moi nanga. Si on a besoin de yoté, on a besoin de gratter. Mais le quoi on a besoin de yo, on a besoin de na soutenir. Ata papa na ya pesa ki yo cadeau te. Mais nga loko la papa oyo aye na vie na yo. Donc si je te soutiens, na soutenir Pétégra sur tous les plans. Atanga bien.
azala na une vie oyo ezo refléter et ezo refléter oyo yo maman na ye ozali. Donc pour moi je pense pour son encadrement meilleur aya ovandana biswa. Chérie, et kozala un bon encadrement parce que je m'excuse, lokola nga nazali, lokola yo ozali, il y a certaines choses et il y a na vie ya bana ya âge na ye entre 13, 14, 15 ans oyo soki moboti a manqué na contrôle nango mwana baby. Yango mona bana mususu à 18 ans na balabala azane longi mususu na ndaku azape ne longi mususu. Donc c'est un peu ça chérie. Yango mona sepeli makasi parce que et koboko la tegre nga moko et ça là déjà traumatisme ya makasi. Mais comme tu es là, nengobi ke bozwa déjà un acquis. Merci. Zouango déjà un acquis. Na ozoye loko a moi na ngate na kozwaye moi na unga na bimisi na mkongo. C'est ça chérie, c'est ça. Ça s'appelle soutenir la personne qu'on aime. Merci. OK. Là nous avons besoin ça un peu de dongo. Baby te biloko makasi makasi. S'il te plaît. Basala bongo te. Bébé dongo seulement au salelanga. Oli ba biloko ba vitamine mingi tandongo mambo sala l'exata moi une semaine deuxième semaine après to bande. Il y a pas de problème. Naza be se musa elanga un peu de dongo et ko changwe lote. C'est que zéité. Ko changwe lote. C'est que zéité. Non, ils ala ka zeika bongo, seulement simple ça comme ça. Dongo. S'il te plaît. C'est mon besoin. Dongo je souffre. Je vais manger ça. Je vais manger ça, non? C'est bon, d'accord. J'attends ça maintenant. D'accord, mon nom. Ok.